Je suis désolé pour tout. Désolé mes fans. Envie d'isoler, regret. Neti mozole na sukamboka. Miganyema, solo la vérité. Solo la vérité avec Miganyema. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nombreux j'ai dit. Parce que c'est une chaîne de vérité. Miganyema est là pour nous divertir, pour nous donner de la joie, pour nous donner de la gaieté. Et surtout, son plus grand combat, c'est nous informer. Donc, Miganyema est là pour nous informer. Et la vraie information. Big up. Maman Denise Nyekeru. La polga. Miganyema. Sur la vérité. Sur la vérité, mais au fin de merci. Vérité. Arrêtez de vous faire du mal pour rien. Olingango. Balingao makasi basala semblant. Sur la vérité. Sur la vérité, mais au fin de merci. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, on est générique la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Tikicha, 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 cha. Bonjour fidèles internautes et bonjour madame Monatier, bonjour madame Retour, bonjour pour TV grâce sur la émission à moment. Dans l'émission Kin Connexion Paris, émission m'aura partagé, divisé par plusieurs chaînes YouTube, divisé dans Kinshasa, divisé dans la page Facebook à Mine. Merci de madame Retour, après c'est confiance. Et l'homme on te dit ça ibino gaga, vous pouvez c'est confiance, puis tu peux c'est information et puis na Moussala Kitoko. Tout ça en plein Paris, tout ça na porte de, tout ça na Clichy, na porte de Clichy. Dans la porte de Clichy, parce que tu écoutes na Chouchou Miyaki. À Kinshasa, fraîchement de Kinshasa, tout sur la nouvelle musique, tout sur la musique, tout sur la poteau avec Chouchou Miyaki. Merci à nos partenaires tout au travail, à notre Congo. Merci beaucoup pour tout. Na soutien aussi pour la conception de Kin Connexion Paris. Merci à Michel Egler. Congo Révolution, merci pour tout. Merci na Congo Promo Raf Ngindou, merci, merci patron. Merci na Congo 10 Zidane Fikula, merci na Alisala A plus de 143. Merci na retour à PSB confiance pour la conception, pour la promotion, pour promouvoir l'artiste Nabiso. Kin Connexion Paris, émission divisée, partagée par plusieurs chaînes. Bandeko va partager Rabiso, merci dans l'avance. Nebo partager Rabiso, dans mon soutien pour la culture Nabiso. Et ça a toujours l'écolo. Merci na Evan Toumba na 400 Vex, patron Moutalegi Azate. Evan Toumba, merci. Merci na Guy Baena, colonisateur de la SAP na Italie. Moté maman Sylvie Baena. Merci na maman Philbertine Samba, moi aussi à Docteur Samba. Merci aussi na Guy à Mokonzi, à Grenoble, Mokonzi à Lyon, Douve Moeni. Merci aussi na Salon Matona na Belgique, Salon Matona na Belgique. Tu peux si binombo te Louis Matona, tu peux sombo te peux si mote na Chico Sombele Souka Bilengi. Tu peux sembo te Souka Bisengo. Tu peux sembo te donc venez biso Chico Sombele, yeso lingola ta bien à Paris, il faut contacter Chico Sombele Souka Bisengo. Tu peux sembo te venez biso Chico Sombele donc tu peux si Jimmy Chimanga porte des chapelles, tu peux sembo te porte des chapelles, ta partie Jimmy Chimanga. Président Chouchou Miyaki est à Kinshasa. Nous saluons rendez-vous à la porte de Clichy Pest dans ce moment. Bonne santé, président. Pépélé à bonne santé. Des ambassadeurs à toujours grâce à la commis bien déjà à Paris. Ces jours l'équipe bien à qui donne bien à bonne santé quoi. Donc c'est plus au goût d'un homme qui dit mais puis félicitations l'évolution parce que on a bio depuis na mon évolution pendant notre de la Tina qui na mon et puis na mon migolo YouTube na linga Paris yo na linga Europe quoi yo kangi ba chaîne moi belé ba félicitations ko le Mbappé ko tindika ba artiste tout à Congo za na sa partie prindo za la rara tindika ba artiste tout critiquer critiquer kumisa pour tout continuer ça boulot bien ngai na plaisir okutano à plein Paris na Clichy quoi to kutani kwa kitoko. Voilà mais voyage no ça combien de temps ngi ça on ira tour. Ah ouais mais bon aussi mais faut na rumela parce que nga boulot na ngeza musique moni na sala boulot musuta pa ndule moni
so ndule nange simbiti nga pe na la mia ya na sala effort ba tout ba découvrir nga na sala campagne nanga malé beton na music album nanga sacrifice il fallait na kita kin pour na promotion nanga na sala ba live ya on a kinde kin na beti ba live o ba concert on a beti na kidon na bana na koma kin na beta chaque dimanche bana poto tout ba to ngina ba on a kin na profiter kuna remixer ba vie nanga belé ba assister nga na kin ba vie nanga Fleury Lubaki et Elville Lubaki ba assister nga ba bienvenue vangasele ya kota ba de Putunzuzi ba vie nanga ba Bosco Badeka ba vie nanga ba James Mabiala na ngina ba te belé ba de Dembenza Tripoli en direct de London ba utaki ba vie nanga ba de Golmata ba na ngina ba délégation belé donc rencontre na bango nozala chaque dimanche tondo beta na Kasavubu wana na sur avenue Dibaya numéro 72 chaque dimanche barbecue nozala na bana poto na bana kin ba vrai chéri ba tout nozala bango wana chaque dimanche donc c'était bien passé na kumisi nzambe ba preuve ba concert nanga na si yango bazo ilistrango déjà bo monango donc na beti dans promotion album nanga na kin na tikango et kin déjà bien et puis na vite fait et puis ka poto za la famille za koto fallait ko yara air moro et puis to la kuna pe na famille fallait to zonga sous koto fallait ko zonga sous kin donc na zonga sous kin de na yebu na kana finaliser bon mois mike na bana projet à prochaine single nanga au sauf imprévu na bimiselo au mois de décembre moni ezaka tamsu bilo mi balé alors pour na comme na kin ya succès inspiration tant na comme na kin na s'inspirer trop na moni ba mission na ngai pe ba s'inspirer to bimisi ba idée belé na ba idée na trop police on te dans na obligé il faut na bimisa ate le montant souffrir na ngai fatumba pour na fina na profiter pe na pesa déjà ba heureux mariage na parce que vers au bala to na zape invité aux alawana na Vex venanga efatumba parfois si plus on a dévoilé ka parfois rumba neza yeto ndeni na sa rumba moka na elo mo ya show pour to bimisa na décembre on attend toi on a sacrifice to continuer projet nango ba clip monsieur zo bimato bimisa clip ya Guy Basket courant bientôt là to bimisa s'appelle La Vie est belle auto na Serge Mabiala auto 1000 RB Kaboke tu na tonton Babachi to bimisa on peut bientôt là dans naza na ngai dans les bons na toujours le mutuo na Paris ba tutu bazara nanga o balinga ngai baluka nga ba contacter nga kande ezala donc nazali quoi voilà tunto yeba kinyo kende ko sala siège to ozali na ba studio na ba travailler dans ma mission na ina ba travailler kaka to baneno ba répétition fa ba déconfiner qui ne peut écouter ba mesure mo kuna ba tout ba boya ki ba rassemblement à plus de 10 personnes ti e ko funga mape na bandi ba concert na nga ba répétition na nuit orchestre petit kalezo répéter chaque mardi ba répéter wana groupe eza toujours nga na siège na commune izana nga siège ya na Kasavubu moni na charte kuna lokanga na mwana changu njili fo siège na njili lokana vana na bandal na cha bandal non nga na centre na Kasavubu siège nga toujours na Kasavubu pas vina nga dans spray na chez les 70 na sira venir Dibaya numéro 72 dans siège na biso ngona ba tu pe o balinga nga o bazana kini ba soutenir orchestre na bango ba kinda wana ba mise bazana ba répéter chaque mardi na Kasavubu wana nga mo pe na ozonga sou bientôt la poto continuer bango poto bimisa projet to bimisa na décembre sauf imprévu mais na bike to bimisa ngoka ouais sans fait prévu et na décembre eza continuité album na biso bien ça bonus album na biso pour album na biso album ezanano album nangandi ya boyesi la lelo te ya na sirumba na générique na bimisi clip a Jojo Ngonda bat ba otali yango to mena bina filé na bimisi bébé dou siko na bimisa su clip a Guy Basket après na bimisa La Vie est belle na bimisa malemba après na bimisa nzema fi na papi matala tala pe donc na bimisa malemba na tandane na bimisa ba clip faut na préparer déjà moni artiste a te logo bimisa album okangi maboko komika focaliser na album wana donc na bimisa album wana bato ba yo kengo bato te bazo tabakota na YouTube nanga chouchou miyake officiel ba mon album on les a sacrifice ba continuer au consommer mais en attendant nga na osala sous projet mususu moni ponga na liara musique na vivre musique donc na sandoule na vivre te on a déjà ki bon na kota na banda sous ba projet sika on a bandi ko travailler pour banzembo yanga na mutu on a bandi ko sala ba rumba sika mais lelo na Paris ba to mi tout na rapport ba yotala on a ba live ba osala ndeni chouchou miyake na Paris on a capacité te ya osangisa ba bata simana ba musicien pona obetela biso mo ba shoot mona ba ndikobele ba nokolia ça betara ba jonga mona na concert bien organisé abeti ba timbe on a bato belé na Paris awa o balinga musique na yo et puis on a ba staff na makasi na Paris mais bando ya on dirait to assistant au événement moroté dans plein Paris awa même ata playback même ni nezanga ozozela ni ozelo beta Zénith Olympia bien de non ezakutu question ozela bon te nga na zana moi ndenge na mona la makambo moni ba vient nga ba norolia ba beta wana merci félicitations na ba onde ba beta wana na sepela rapé bazo ko émerveiller ba tumika musique beta masu penati na poto mais moi ba week-end mon ba ba yakata moi ba lunga ba stress ba tala bango c'est déjà bien mais nga na mona to gogi ko sala ka elo ba nyoso ba sala ti
ngapena ngala na batu na poto na batu belé vraiment na si yo mo na base belé na poto o question na cheliba awa batu ba na monka ke belé et puis batu oyo ba yebi musique à Congo ba yebi ke garçon o chouchou miyaki so etoye musique na spécial biso parce que yebi ko yemba na sala ngode par rapport à quoi na linga na sa mam na ndenge nanga moi na sala on peut derrière na présenter album nanga je na présenter album nanga na beng sabino presse ils attendent moi sala moko boye to chepe sous concert mbala moko batu ba ya ba monanga live mais ko beta ke na beta chaque samedi dimanche de batu so ba beta non moi je suis contre donc ko beta musique chaque samedi dimanche te ba VO ba beta déjà bonne chance na bango bien na bango de ba beta na bango mais ngai na préférer ngo bongo te na linga musique ça moi batu baza na posa na ko beta ka te ozobeta depuis tant obeta beta no beta ka banzembo ka ba même banzembo ka o batu ba yebi ozobeta chaque week-end na mona ngo eza air mo bien air mo foba o ba beta déjà bakanga ko na bango ba beta biso to beta na ndemsu nga ju na beta so muta nga beta nga abensinga a créer soirée na a créer événement na miya ki ya ko betela nga na yo beta wana na osangisa batu mais souci na nga pena na linga na sala surprise moko ti na 2022 bona ko loba na ko dévoiler ba secret musulte nga naza mystérieux na miloba bongo na mystérieux neti junior mala isa te na pese mbote mais na mystérieux na ndenge na ngai faut de sala batu surprise bongo boy tamzu 2022 to beta pe ba festival na mboko pourquoi pas groupe outil Afrique yé moni orchestre outil Afrique yé to beti pe na Paris na Europe mobima to beta ba festival c'est ça projet on na ngona linga na sala na groupe na ngai tamsu 2022 soki nzamba sungi akokisi ba idée na ngona ba démarche na sala na ya pena groupe na poto to beta pena na ba festival apeto zongi na biso kin olike na ya ka to beta chaque dimanche nga beta moi métier na biso za noble to blaguer na hotel mo malam na kemba na ngabuike na saba mo ka ne na telemika na ndiko bina mindele bruru ba no ka bilanga mbongo là je ferai pas c'est ça. Mais Oti Kini a part album Nabiso, tous à la front parce que après tout ça la peine sur la vérité chaîne Nabiso, bandego na ba s'abonner te bo s'abonner, on a la chaîne ngai sur la vérité mais nazana ba collaborateur na ba tona collaborer na ba chaîne belé auto collaborer na bango. Donc yo Oti Kini à part album na yo, album ni pina sincèrement était artiste na nenga qui on peut s'échanger nango. Invité sur ba guerre za la na nenga Kini yo mais na Kini. À part album na yo, album ni ebit na Kini. Album Kini na mon album a bien affilé hein. Moi bon bien affilé na tika kian mais bon bien affilé on dirait zo betaté pour non mais ngana ebité ngana ko taper banganda te ba boîte pété maintenant moi go le kana nzela na mon album a bien affilé et alors bêta na mon quoi encore fali pour pas kutu il y a rien à commenter dans mon album les obeta bato ba mission album presque bango iwata aussi ouais Gogan na PCP Mbote album a héritier vraiment félicitations rumba nga pena surtout musique na linga ngo na musique nga beta rumba album miage mi démon ya héritier ya ngopena mon ngo beta partout album ngo la kuti na kine zo beta ngo na mais lelo c'est aujourd'hui après maïe il y a musique to baksabe maïe à travers ba master. Mais oui, tu as tu es misé ça yo comme ninga ta aventurer. Tu as ba misé ba ninga tout ya emba iboyanga ce ko fona côté les boy. Pour omoni pour o emba neti ba. Jojongo nana krakayo. Ulika bakanjane ngapona kisha pela catholique bébé. Jojo za point fort nanga. Chancel memba point fort à Sofiane. Sokyozo touche nganga na kanga kamiso pena voyager au planète des amours na mona Romeo et Juliette. Jojo ngonda. Jojo ngonda. Soyogi maelo wana. Au monde pauvre est-ce que ça ni ba nianso ba virgule et ça ba ni so qui va maïla no parce que au raisonner moment nabi mélodie nan so gars libéré na dévoilé papa chéri ça veut dire to kaka papa chéri a beta ngo boy ngasko fana ki mango boy ngasko na ba pentatonique parce que ngana bena chanter na est-ce que le bon fona ki mango ki no ba digemo ya monto pesa bat banzela o donc ça veut dire to yo ka bat yo ka pe biso nesi nga boy bat ba yo ka ngai ba artiste ba bi ke miaki mbi boy ngape na yo ka ba musicien tout ba faux chanteur na yo ka na ba honte tout ba misube ba aventurier et ben na Congo peut on un faux chanteur ouais il y a des musiciens ratés bazali il y a des faux musiciens na ninga mabete ya ba musiciens ba na influence belé monezi na boy nada chuchu miaki na zana poto mais na boy na yebi ko indisposé ba tout ce ko ba musiciens mona ba indisposé ba to mingi mona pe ana talenté akoma pe musicien ba me pe poto akoma pe gaya na poto ninga yebo na aliera efta ko mi gaya ko tanga na ka boy moni ça complexe fumu gimbondo so ba musiciens bongo au monde a trop pour na talent muki ba misère raté ba c'est belé abima pa pe na succès musupe bana ba kombo ba sala succès
na moko ba fula mon pa ba vie ah yo kwa kolela bana mais so tali na makambo botiki ye mo ya moni lelo ba mo revese so tiki ba ba kokate biso sikoyo ba fula biso bongo te mais ton na tikali ngamo na obunda ngamo malembe ça promet zo kende bien dans na miya ke tango lo ba ke ba fula bongo te lelo so toujours mon appel miya ke oza parmi ba fouiller Didier Lacoste o pe Lacoste pas zora temps pe so ba chance Banzembu, au moment où dans liboso, si je ne me trompe pas, au moment où l'orchestre Didier Lacoste, mais qui vous a dit parmi les soldats, oh le lot, on a aussi Mamou Didier Lacoste. Mais oui, tant que vous avez batindi, parce que le bango trop, que bango batindika bango, fait batindika bango, net si yo dirait Lacoste tindika roté. Franchement, yo le car à liboso, on n'a pas Lacoste. Yo qu'on a sauvé dans voix, mon appétit mbote na lingage trop, na respect belé à verrier. Cyril qui n'a fou mon forme, vient dans habite sur la. Cyril qui n'a Kinshasa. Kinshasa, na PC mbote, na profiter na PCP de rolutu, na Saint-Ouen mbote. M'voit ma azafi nanga. Na beta musique pas encadrant ngai. Na beta pe musique pas vient nanga ba Adolphe, na beta ka pa la costeti. Mais ba encadrant mais na ba na sens niko fula yoka kolela ya bana. Makambo yango, toucher motema pichoma tungala. Ya chuchu miya ke siko ezaki wapi pa la coste. Mais que je bo portité aux ba vocal par la coste. Oui. Mais tio comme na oso ma voiture, tio comme na batu parce que yo départ non pas dire la coste aux zo pena na batu musu ko bazara bata la coste. C'est que aux aurez une opportunité. Non, mais pour ceux qui ont somme voiture par la coste, pour moi ça me somba en poil. Mais ça m'a ramené étoile. C'est ça, c'est que nga na lende na ba relation nga, nga ina le déjà chuchu miyaki, nga na ina ba vie na nga na bangula, tonto ki bangula ba vie na nga ba sombela nga mituka na nga wana. Yaki teko ke pona Didier Lacoste mutu to pona to sala ki succès moko boye na mutu kuta na sa succès kuna na ba générique ya Blaise le créateur boni o mat. Na mon voix nga la tsanzembo, asala ngo promotion te. Aza vie na nga na lo bana ninga mabeti na ninga vie na nga trop avec beaucoup de respect mais via yebi penake. Yo de Chenzemo, on doit c'est la promotion. Non mais c'est on Chenzemo na mutu yembeli na par exemple na yembeli mi gagner on a yebi été. Ngara l'idée na si mi sala yembela mi gagner nga mona zimbonga mi gagner on a tchon na poche mi sa yembi kuna. Na yemba nzemo na leta 10 francs na ngoti. Wemba nani? Na yemba jo morubu soki dodé bat ba yebinze mona avec le royal dodé so tout à la so dodé tout à la jo mo bon avec le royal na zambo na chanzembo na leta 10 francs na ngoti. Na sa promotion na pendeni et puis c'est wana na la ina profane na ebité comment faire comment na banandeni na tchena nzembo mais na ina ba moyen te série wana ba 2000 soki ba 8 na ina na ebino eloko te na mamuso musique na tchenzembo mais yesko leader mfala appuyer ngo moni appuyer ngo te nzembo wana ebeta te na niveau nga la lingelaka. C'est ça mais il y a que dans le bakenzi mom de sombelenga ba mutuka non pour na sombada ba car avant tout ça l'album au moni il y a une déjà que maele na ngai na zaka organiser et puis na chance na nga bat balinganga trop tant que voyage wana na bangola bat ba soutenir nga na la maele bina mission il faut na défendre cause to beta musique ya wenge il faut na za na moi car on a créé moi car tant sur na car mais tant sur na palette pour c'est wana pe ba car wana pe on chez biso ba 2006 wana na pe marcher les parents mais au pays car au côté na chez bino timba siko de la ba fort na ngai mona na sala on a dit la cause ça foula ngande ba foula bango pa vie na biso de la forêt na sens wana de ba foula papa chéri fouli ba mise bele boyamba ya maramu na ba foula est fort papa chéri ba foula est fort pas vie na biso de la forêt maintenant atikali ye moko alors ça là comme on a l'insa comme mambo biso ça là biso toi parmi ba jeune faut Congolais féliciter biso faut encourager biso neti yo yebi ben fort on a la sali na carrière ou banana banda depuis 2013 ben fort na sali tina comme lelo bona OK malé na za na course pe na mutute na pe na besoin les kabatute sinon les kabatu nzambe mutaye bien on est censé batu ba yeba miyaka yebi ko yemba miyaki wana bon chanteur c'est ça souci na souci morote na ko mamono ndeke ngafuna ko il faut na les kakara mise oyo na la nzala na lala mutu na bela mutu po mise mo sala succès na la blog on a ça complexe je suis mieux que la coste pas na carrière na baxement un plus musicalement parlant oui non musicalement paiement té d'un côté talent côté ngamuna na ra pour la coste na ibda ko yemba mais quand même au côté qui peut pas gros chanter quand même au ko yemba nyo sauter la coste à part na passage non pas la coste musicalement parlant baxa nini bon musique na bisa Congo linga vérité té mamna lo boza ba vérité ngana ya ba Didier la coste déjà na yeba ko yemba ngai pena ya teke voix malo bana pena ke miage yemba koto sala boy te atikala sala honte parce que ngai neguna no la sa kutu ba jeune frère nga ba ki belé na orchestre banane ba mi se belé ba na orchestre no tanga ba komona monte o tu agina bango na ngala la ineti tangina monde mo to va na kubela ko sala lo bana ba déjà ke miage ku fa tu imane na maison mère ala niveau fa tu imane pa na maison mère
wana la costa zo ça ba mission pour aller dans le bango parce que ngana dans na talent nga la bena ya yembi bu nga pena na yembi bu to no panza pena bu na podium mais ya te que mission mon aki na zama ele tina ndula zo la kisanga tout ya la kisanga d'esprit na ki musicien na mamusu na ko sala na courage na lelo grâce à Didier Lacoste mais ma côté artistique so na bi que Didier Lacoste dans la kisanga ko yemba wana na kosi nga na utana oyemba na déjà bananda ku et puis na travailler nga mutala kisanga ko yemba na pesi fe na nga mo lola mwana na digital na Dallas ngwaka na pesi mbote yeku tumtayemisa mutaliboso na studio na ba 2003 déjà na ba Brazzaville yamisa na ba studio première fois tout ça ni album ne mo salara yene mutado la sanga ba vina nga ba Adolphe après nga mona ça ni ba recherche na nga même vina nga Adolphe la sanga ko yemba te père ba Stéphane na pesi mbote donc nga mona ça ba effort na nga pona ko mamiyaki on a niveau côté talent nga mona ça ba effort na ngai mais la cause la singa makamu susu a m'équipe ko tindika nga monda mari koma na niveau te mais a meka ko tindika monda. Merci Chouchou Miyake merci tellement de retour bolanda biso à ce moment toza belé bolanda biso Christiana Chilengi te pesi mbote Naomi Sanduku long jambe te pesi mbote Naomi Sanduku long jambe mais Britannios mère à petit mère à Palin mère à Brain mère à Fraisia mère na biso Britannios merci beaucoup maman Maïmona facile à garer Bondi t'appartient koto kuna des fois t'es Bondi tout le monde veut maman il veut me payer na Bondi na Bondi je sais pas de Clais qui yondo na Bondi ba tout Bondi to pesi bino bambote tout bambote ba tout ya Bondi mais Chouchou Miyake est artiste le roi de la forêt fera le 25 ezaki lobby l'autre dimanche mais concert est annulé yobiga ba concert ba production à na ebiso RBK Bokechu c'est comme non pas RBK félicitations encore une fois de plus RBK Bokechu RBK Bokechu félicitations une fois de plus frère Nabiso à Otsobala Zénith c'est bétemité n'habité le roi de la forêt azana maman na choc maman na douleur pour la musique et bétité et tant qu'artiste ni okolo pour na regret oh ndekono artiste to vie na yo to papa na azana nazo compatir na vie na ngai de la forêt baza ba grand musique à Congo nga kutu mambo et ça la veille voyage na ngata na ya na ebeke to la na bango na nozela mona petit na ngata chinois tout année na Paris ngesa la bien ba parfum d'hiver désolé bazui chance wana te prochainement na bika bazwango nana regret makasi pour nos artistes ce artiste moi za contre mambo c'est que azana venir souster allemand ndolé aroma boulene ma mususu biso bato to na besoin musique to na venir à musique à Congo to na besoin musique produit musique partout to na besoin musique était comme partout à venir à l'obeza biso faut to na regret makasi ne concert on est rataki jour on a mo na regret na souci pe na forti na mo ba annuler concert na on dimaté ba annuler concert et là on a le bara ba vie na le ba qu'on a émission mon akin ndé na na kin na lobi to na problème on a musique à Congo ba vie na biso ba sala ba débat to ya fertilité ba vie ba sala ba débat ya nani ba biso ba wela ba momi ba msusu ba sala ba débat ba mbongo neti ba vie ba sokoda ba sokoda kuna ba sa mbongo baby maki mbongo baby on a artiste mso comme inapte à produire ou rien mais a déclarer ka mbongo ba okutu ba sala boulot binesi ba biso beto pe na banzie mon biso to ça na Congo ata 10 € to zoati bon voilà problème yati ba réunion au bon ba sala na fa ba sala ba réunion na mamba boys to ana risque moko musique congolaise na risque na lobby on a profité na lobby on na micro na kuta na migi musique na biso e na risque moko boy e ko robeta to risque comme apeke ba résident ba loba na employé embargo ba biso na embargo que musique na préfecture awa selon pena préfecture à Paris ou bien gouvernement français va annuler penza que ba production ko beta souster ba congolais na poto to risque na loko na alors ba vie batala de la forêt ba vie na ba master biso tout il faut tout s'organiser il faut pas ça la réunion ya munene nanu na Congo ba vie pe ba solula ba vérité boye après ba se réconcilier na ba frère na biso ba na poto a omoni pour ceux to tikonga boye biso nem to za ba victime biso to la génération montante biso nem to za ba victime parce que biso to robeta lobby to robeta ndeni ceux qui ba situation boizali yango na zuna ba cop na ba festival na mema na okese beta na ba festival ba mindele po na moneso wa Congola o Zénith o Olympe on ni ndike Simba te avec Simba il faut ba vite solo la na kin na ba vi ba solo na ba mo ba lo ba na ba vérité et puis ba zwa nde nanaki artiste mo to lo bango ba délégué ba artiste mo ba ya abakuta na ba combattant ba za ba frère na bango biso toujours ba congolais to solo la ngo na ninga famille to boma moto soki te ezara otie libaya
ba combattant ba tindi ba koti biloko ba koti ba requête na mona ba yo chez libaya ba combattant ba na pétrole na almet ba koti ba lettre na ba préfecture ba pour ça ba campagne mondial le comment na internet réseaux sociaux quand ba ça ça na mindele balanda ba ngomoni ba mo tindi la mindele ba image ba mo déranger mindele mo avec privé avant di na bureau ba appel mo azu 200 appel ba congolais ba lo banika na sujet moko ba koti ba lettre biloko on a tout ba eza stratégie sika ba combattant ba zui alors ba combattant pene baza wana pe ba ebike ba ko boma musique ya Congo ti ba ebike ba ko boma te neti ba biso boto na biso ba jeune neti ba innocent par exemple ba jeune belé ba bimbi na kini ba bi na filé wana tout so linga beta na poto ayo beta ndeni so ba jeune wana bi na filé encadra wana to biso to encadraka kasi ba combattant na ba neve na ba peut-être sous neve combattant moi za mission nga so ayo poto ndeni est-ce que vous comprenez timba siko d'ailleurs ba combattant ba vient na biso ba bango OK tant que zo intercaler musique ba mission ba uta kinte ba ya kapotote mais ngamo pe na koza na mona ser na ngabeta no kese mo boye on s'appelle na mona ser no mo cameraman pe aspect ingénieur de son on s'appelle journaliste fa ya pe ko présenter artiste ninga business ki na boye musique so ba bango ke ba boma ba famille e belé pe oyo tala artiste mo to exemple Chouchou Mia ki obeta te mais na simananga par exemple na 30 personnes mo boye pe bango lire na simana bango pe ba ya pe voyage et ça li bango pe bien to la pe froid ba musu pe kimana bango musu ba mise pe pa kimana poto apé le pas comment aider pe famille na omoni parce que yo ba la ton yo combattant ozobo ya ba mise ba obeta yo tala leader mais azana accompagnement ba te belé ba accompagner ka e ba to wana tout ceux qui bazo ya poto te 10 ans déjà on va ba ya raté to raté déjà ba tu bromé na ba famille na bango ba raté ba na mo bazana poto parce que poto za bien migi yo mona so moni ngo moni ke ngola te ah magango oza mikili oza mikili magé loanda pe loanda mais o mikili mais oza poto ça veut dire parce que ba frère na biso belé n'est pas parfum divers faire ba poto pe ba chinois o meli trop nandule ba ze belé ba mise belé ba la kininga na bana ba tala ba ya pe poto popo mise so zo ya poto pe sala moi belongo le mo ba complexe mo boye so ba zo ya te ba combattant wana kaka po yana singa na combattre siko na combattre mise ngona neve na o mige. Par exemple, neve yo mission yo mige neve na mo pardon mais neve na mo abeta wana. To na ba neve ba nièce dans ba famille belé to na Congo to edana bongo parce que to na mboka mais comment ya ba o ba on ba ça les gens bien ils a rappelé na comment mo ya valeur mais ba ça on na ndinga bien ba ki tape mutema. Ba ki ta mutema et roumeli et suivre là ba 12 ans oyo message déjà passé. Bah tout va y biso mboka na biso lelo moi changement o salami grâce à ya ba combattant moni ya auto moni to chandi moi gouvernement changer président changer alors to mégana ko peser na no ba colère na biso to nango ba ki sana esprit surtout musique ba ko victimiser musique bonté musique community to community ba victime quoi donc to ba victime pour ba mission ne so pe ba yembela pe président Kabila te akala. Mais bah message tout basangli ça bango oui bien ils allaient pour message na bango est passé déjà pour nangai ba combattant ba qui s'exprime na bango et puis ba musicien nanu avant ko beta na poto il faut s'organiser biso nyo so boto sola na ba combattant to beta pour boé tout ça maman qui a gagné belé vient de la forêt en tout cas na za pina de cœur na ve a toujours na courage a déjà guerrier mambo te reléguer donc la bique fait à récupérer sous à obétaner sous prochainement mais ba solo là non bango na bango ba vie biso be ba jeune to ya to vandi to solo li to bi ato sa nini to ke na stratégie nini et là on se ba solo la Congo et salama pour na dialogue donc dialogue de ça là que dialogue na ba combattre ça que ba combattre ba doser ba vient na biso to ba loba wana tout ba doser na bango se bo solo na bango bien ko solo na bango bien te bo pesa bango mbongo bo corrompre bango non mbongo te zaka li solo bo assurer bango nini bango balobi na mino bo disité bon biso to ndimi o bino bolobi to sala bino pe bondima o esili nango to beta na biso bandule ole to cha ba bras de fer na bango et simbati ouais. Merci Chouchou Mia qui maintenant bala to bande mission on a retenir o promettre biso na ba tourna na biso na ba fanatique na yo basé belé na ba staff na yo que au présenter biso album na Paris to zela ka na année ou bien année prochaine non année oyo et ça ma année oyo to ndenge mambo ifungwa mina déjà to lukasiko to calé date faut na presse ezale belé faut na bien sa presse to Europe ya oboza ana poto ils a jour nango
te présenter bino album wana puis te présenter bino en live. Il faut na organiser. Ça il a bien. Il faut na organiser na artiste awa moko na auto louer pour photo louer un groupe eza ate to sanga na bantu répéter na bantu ba répéter na bango album un mois ou un mois et demi déjà. Non, beta pe banze mon Lacoste et Adolphe tu peux banze mon quoi. Tinga beta banze mon Lacoste tu mba voix monter mba non ngana mba deuxième voix. Ngoni na mba na banze mon ngai na banze mon ngai mba mingi banze mba papa Lutumba tami balé ba vinze ma vina biso bailo na mba ngata mo comme balé ba couleur ngana mba na banze mon ngana sala effort pe na banze mon ngai et puis na yebi neni ba incarner public nze mon ngata muto yebi yango te so kutinga na mba live en tout cas au sepela no ka wana ya seke na mona yebi ndi na salara et non ça effort na te kani banze mon ngana ko yimba ga banze mba batute nga beta na banze mba batute wana pena désolé papa Lutumba toi na droit pour les héritages à Congo na beta ata moi chanson papa Lutumba moko na bimba kitikola na banda na mingi ba concert na ngai donc c'est tout après na bimba banzima ba dido yongo na tango ba koko na biso bazalaka na se na tango ba koko na biso bazalaka na sero aduelenga bande ko ayemba karatandelero alobaka tandelero mabelero yo ekoningana ayemba katandelero mabelero yo ekobaluka nani mokili échanger voilà oui ba voilà comment non voilà na yebi papa dido yongo na yebi papa Lutumba monze momoko après na taquer na bilo na biso. Voilà, merci Chouchou Miyake Tokumo Souka Tokumo chité vers la fin émission na biso. Merci de vous avoir connecté branché et Fantumba une fois de plus patron na kata avec ce mutaleki azati. Et Fantumba vient na pe na biso. Vient na tinachano vient bon vient na biso kaka. Vient mo mutema malamu et puis patron hein, mais dans le silence. Vient na nga Fantumba vient na ngata na kina ba miyaki. Nini kota boy tina na poto avec kota ngakaka. Merci V pour na soutien na abagi miyaki to kenene to kena obeti likolo merci pour na soutien ça là pour na ngai. Mais projet zani na Chouchou Miyake après merci single autre boga la biso banzembe kitoko ba clip kitoko projet zani projet na yo mo. Pour na orchestre souci na ngali les projets mais na lobby on kana dévoilant souci na ngali il faut na obeta ba festival naza mo ba contact na ngai ba orchestre no ba mikin. Ouais, tu en as bango 2022. La fête de la musique prochaine année prochaine to beta na bango na bamboka na biso kuna ba kati kuna dans na projet wana yango na olinga nzamba ko kisango ekokisama na na groupe na ngai atobeta festival na po ba ministère fo ba rapport so bazo ya poto te na biso migeza mabe de faux qu'est-ce rapport de so bazo ya poto te et comment faux on a nazo préféré ba ya ata ba festival wana est-ce que faut total banani bo yana bango ba o ba ya ba ozonga ka po ba festival na singa bo respectant ça ke ba ya bo ozonga yango nde ba projet ngana nango à part ça naza na projet na ngai makasi ali kobimisa projet mon en décembre ya nzembo moko na générique ata des chansons génériques moko pour na lingu mama ça sous musique belé teo banzembo belé ça na promotion de ni faut ça bilo momukie au pesi bato 8 ans c'est la promotion ba projet na ngwana na projet na ensemble la nzamba kokisa ba demande on a côte ici ba autoriser ngai na mema ba jeune pe koto to betana bango na ba festival donc on n'a rien à voir na mama ba congolais mama ba combattant pour combattant to ya te po yo mona 500,000 mindele ba telemi jusqu'au combattant o yosani et puis betama na ba Paris a te donc to beta on ba province kuna de ba projet na ngwana nzamba kokisango ya bike e kokisama ve na game assez na bondi mamuto solaki yango yo nzamba kokisango quoi. Mais remercier ba tout pour combien sou. Remercier Rebecca Bouquet tu félicitations na ina autobala moni za blagité jeune garçon tu sais bon andimi abala bon ami so bato honorer femme na e félicitations na e na mwasi na e et puis na pesi mbote mingi na Justin Badeka na pesi mbote na De Gaulle Mata na London na Bosanité de Dembenza Tripoli papa Lopango de Dembenza bienvenue vancer le dépôt Tonzuzi na pesi mbote na Shirley Bossey na pesi mbote na Diemba la Nzambe na biso Zulu Kabwiku Yuyu Kabwiku Olga Baby la destinée Masanangai Trésor Zeka ya Joël Babachi tonton Babachi na tenadi titre tonton Babachi Junior Babachi les Parisiens Junior Babachi na PCP Mbote et puis na PCP Dereloutou na Saint-Ouen à Mbote Mike Kassiama na PCP Venangai James Mabia la Mbote Wami Miguel les goûts de vivre na PCP Mbote na PCP Batu tout wana ba Venanga Gérard Basilois na PCP Mbote na JR de Liège na PCP Clèche Kazembe na Liège na PCP Bruta Zimakanda kuna ba Mbote Batu tout wana ba on nenga Paris awa qui encore donc Batu tout docteur Idrissa Tonda na PCP Mbote Dientsuka les courager moi ça rappelle bientôt là il passe à se marier Dientsuka les courager na PCP Mbote puis na Bosanité international congolais hein le coup
Chancel Mbemba. Mbemba, père Harold. Midi. Zoliara Yomo. Non, Goliath Tenga, frère Nangai Ndeko Nangai. Nga déjà donc famille déjà quoi donc Ngai famille. Il y a beaucoup de gens qui musiciens qui jouent c'est la famille. Chancel Mbemba, merci mon frère. Yaza sur na des bodé. Il y a ça concerté papa ti kobeta boité ko sabité salaboy papa qui est ça l'émission salaboy. Merci na ba concert to pesa ngai mon frère na soutien na yo sala pona ngai Chancel Mbemba le kumwa Congo ba bifo to valoriser Congo to valoriser ba valeur na biso il faut to kumisaka ye parce que a tombola Congo na niveau wana niveau tche ballon ya Congo likolo a to utani na ba kin en tout cas faut to féliciter Chancel Mbemba continuer toujours pour yo za le kumwa Congo to sikala na yo na ba joueur quoi et puis na pesi dire merci Mbokani pe toujours Mbokani Dieu merci Mbote na musika ya Marlène T ça na pesi dire merci Mbote Mbokani j'ai ça qui est na pesi Mbote na Bruxelles lelo et puis na pesi qui encore junior et puis na pesi Mbote na Bruxelles do batutu tous ensemble ensemble merci na mi Genyema merci na T10P merci na Tracy Melenga na Glody Diasuka yo wana Congo promo Rafingindu na Dallas et Zidane Fikula Congo 10 Rafingindu na Dallas na pesi Gorma Kalamba na Dallas Rachida Ibaka na Dallas Nadej Tula na Suède na PCP Mbote batutu to benga na binga na des alarara oza na besoin contact na ngai Facebook na ngai Chouchou Miyake page officielle ngwana YouTube na ngai Chouchou Miyake Instagram na ngai Chouchou Miyake numéro na ngai Mingenema ba bengi yo pesa bon numéro na ngai donc na sepel na together toujours